Basala 18 ans. Est-ce que Bachaki scolarité au Félé? Tozana posa Fachi aleka yebise biso momoko. Biso tozana posa toyo kata son ya Fachi. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Bon, likambo na biso moni manifestation oyo toza ko manifester contre mécontentement na biso ya liboso kuna bango oyo badongolo miso wana bandeko na biso ya FCC dans l'ensemble Kabila. Donc ba moni que va un changement ya démocratie ya état de droit et ye na mboka oyo mais mitema na bango ya mabe wana pendant 18 ans bazo tikate ba monter coup contre le chef de l'État bazoyer mais nzambala la kate loko la pouvoir utaki na nzambe pe nzambe ye moko punto robotola avion logistique ya chef de l'État zomona na te lobby chef de l'État azongi na poza mwana mboka yango yaki ata ba girofar bazala kite papa nazo ebisa yo na 22h na vitesse moko extraordinaire oyeba te yango omoni biso tobimi boye pona koyebisa bango ke Kabila na mboka oyo tolingi te. Awa biso tokoyoka mutu mususu te ozala onga général onga nani biso par chef de l'État soka lobinde tolongwe ba police ozomono lelo te tobundi na bango pendant 38 ans sans armes o eza manifestation moko eza pacifique o to bandi boye tokotika te ndeko ata un mois tokozala na balabala Kabila na kinga kasi tokokende lokola balobaka ke non Kabila zana ba soda azana armement comme ça bimisa armement na ye na biso peuple to bunda na bango na suki be wana Mbote ndeko nanga nazana on est loko moko basala 18 ans est-ce que bachaki scolarité au Félé hein bayaya basala 18 ans bachaki scolarité au Félé avenue université wana est-ce que batongaki yango est-ce que avenue Bokassa batongaki yango balingi Bokassa tikala ndenge ezali bongo balingi ete bafulu etonda na kati ya Kinshasa lelo bakoti démocratie na mboka pa Fachi ba sentir que changement eza yango bakomi ko bundisa e babundisi e pona liloba oyo aloba ike mutu nyonso aza na zamba abima ngonga ko libérer Congo e soki ba okanisa ke mboko ba ozwango na coup d'état ba ebake ba oboma biso nyonso donc on trouve ba vrai eza donc eza coup d'état raté bango ba pona biso eza bongo poso président dae lelo ba ozanelo ko yebisa biso te yoga toyebisa ki okata mandefu okati deja mandefu mais namoni ko mozonga ya awa omoni yo na biso to peuple on comprendre to la kiso ke biso ne to chaka bino na place oyo toyebisa ki okokendo chaki tembe lelo keti après ngombe goya mon frère zonga boy Papa tozana posa Fachi aleka yebise biso momoko biso tozana posa toyo kata son ya Fachi makambo bazolo bake avion ya Fachi ebungi ba sécurité wana eza lokola tentation déjà bazo bongisa ko sala coup d'état tozana posa toyo ka Fachi pona nini
na mboko bana na biso babanda ko tanga te ba msusu bazo vana na se ba msusu bazo kende classe te lelo ba msusu ba fazer toujours opportunité ya bana na biso ba kenda kata classe ofele papa eza première pas eloko wana en tout cas eza eloko moko esala ka biso na no esengo lelo tango toyoka ke avion ya président et monanité pona nini bala kisa biso pona nini bazo bundisa Fati baboma ye biso moko toza na posa ya mokonzi na biso soki ke bango moko ba yebi ko sala sécurité ya Fati te biso moko to ko sala sécurité ya Fati soki bazo ko kate biso moko peuple congolais to ko sala sécurité ya Fati lokola baza incapable ya ko sécuriser Fati. Je pense que vous avez bonjour papa. Ezo bangisa biso soni. Pona pays mususu soki mokonza longo na pouvoir akolongo na biloko na ye tu ake oya sikaze ayenga makambu na batu na ye oko bakobatela ye metango mutu abimi atiki na ba espion na bato mabe na bato tokoyeba mutu mabe aza wapi mutu malamu titozoyeba te lelo tokomi nano wapi bo ye nanu mutu oyo dans la poste na ya mbula ebele ata 50 ans aza siko wapi to ebite siko aza wapi to ebite classe ya $180 voici ba les ala combien papa la sala la ngai te na mbongo amatembele na mbongo ya loso bana wana lelo ba classe ya ofele ata 10 fois ebimite siko to tonga sina pato komina lo wapi pasi wana esalinga ipasi na za mama musulmane ya Solomon atuke esalinga pasi makasi pesinga na mawana kolela Nzambe alimisa bango me Kabila toi la poser na mboko te akende nano ana pe malano côté oyo bon ipona ye Kabila akende nano côté oyo lingi pona mutu tout ça mutu mabe hein soki oloni nzete eza mabe na lopango foko kata ngo kolongola ngo oloni musu ya sika nde bongo merci beaucoup. Je pense que faut le bas ndeko toza liboso ya ba télévision na bino pona koloba boye mokonza mboka ye moko lobi na bandi mutu to ayoka ki ya lobi si s'agit pona kokufa pona mboko ya Congo akokufa yango wana biso pe toza lelo tobimi to lobi pe si s'agit ya kokufa to kokufa tondimi yango tolingi tokufa. Félix Tshisekedi c'est le président légitimement élu na mboka oyo congolais tout apona ye na motema moko tolingi asalela biso musala. Kabila ye lokola bimi ennemi ya congolais na batu na ye ayebake akokende wana tozolo ba ya solo ko akokende vraiment akokende ba mama ba soulever point moko ya gratuité enseignement papa photo belelo eloko moko ezanini eloko wana ezayeke lelo penza muto FCC akozanga vraiment discours ni na ko lobela na batu na 2023 soki ke élection ekozala pona nini po ba ko yebisa bango kake gratuité eza constitutionnelle est-ce que bosa la ki yango te pona nini mais Félix ayele lo bango ne babanda ko loba na Félix ake atangate e ba mutongo atangate asala bino makambo ya koleka bino ezo bentsa bino mitubo pona nini donc biso lelo tobimi misala na biso za kokufa pona intérêt ya mboka tolingi lelo to mona vraiment clarité na makambo nyos c'est vraiment insupportable ya que comment na vol ya mokonzi mboka depuis quand Kabila zalaka na mboko 18 ans à peu près vol na yetika la kobunga te nini na yetika la kobunga te mais biso kaka lelo pona Félix que no vol lelo ya Félix et bon tolingi to mona to yoka clair na likambo wana to kanisi yango vraiment merci boyoki biso partout dans le monde. Je pense que on le bas papa nalingi koloba na ndenge nini omoni nga pona nga président Fati ayo pesa Congo démocratique na mboko valeur mboko ndenge ezalaki sans Fati ezalaki na valeur te toyebaki état de droit na biso te Fati eko valoriser mboka na ngai na makambo muso au peuple akomi koyeba état de droit na ye aoyeba ndenge ni comment se justifier na ba problème bati kabso Fati avanda mwana mobali wana za na likanisi ya malamu azomema biso na ba idée ya malamu na kati ya Congo démocratique pona ngakutu mboko oyo elongwaki bilamba ezalaki desabiaki Fati nde koleta ngo bilamba bati kaye na ba vision na ye akoba musika nzamba biso tozobondela pona Fati akolongisa ye na bitumba nyonso
18 ans na pouvoir ça la allié na nyonso ngala yini koloba batika ye Kabila ye afadaki na mboko pendant 18 ans biso bale ko reconnaître peuple congolais te lelo Fati akopesa biso valeur ba un étranger bazo ko manipuler biso ba chinois bazo beta biso lelo Fati akopesa mboko valeur batika ye oya nganyo sotu yango wana nangi koloba Fati umela na ngwende na yo esimba bien na boko nzambe yango wana papa Ndeko, je pense que le Congo là-bas. Oui. Nazalaki de passage na moni mokile indi balobi que soi-disant ba enlever avion o memaki ba équipage ya président de la République toza biso so na kanda makasi o nso sala makambo yo atika Fachaza président ya peuple na sima Fachi peuple ndezali o ya zo luka problème na Fachi a ozobso na nzela na ye batika président sala musane à l'aise to boy ba problème Fachaza mutu malamu to mona na bamboka musu régime soke kei bato so bakene exil mais Fachi a sepeli kovana na batu nyonso dans l'ensemble Batongo de balingete mais batongo c'est comme si il y a un problème. Est-ce qu'on a été à chaque fois qu'il a kati azo mené biso ka vidir donc to senga na président Fachi mariage ici là to lingi mariage ici là to lingi mariage ote nde muke ona sakna to lingi mariage ote président Fachi bisko zali boma mariage so ite biso mo net to sungo to bomango marambo o ndenge toyoki avion ya président de la République ebungi nde mama mwa autour loba liboso ye président Kabila azalaki tango azalaki président awa azalaki na 18 avandi awa ta mukolo moko te totika yoko avion ebungi yo mutu na moko bungi kaka na tour ya Fati mais ayebi ke ndenge zana Fati a chrétien o nyonso ba osala ane za basala ngo santa ba kolonga te mais lo Kabila o yazo luka wana biso be to sa charger na ye nde baba le peuple d'abord to zo to prendre en charge to sa charger na ye na kingankati wana a continuer ba biloko yazo sala wana merci na suga c'est là banda mboka Kabila kota na nuke ce pays est chargé tous les généraux il faut battre dans le baboye cabinet à président de la République est corrompu cabinet à président de la République sur le président de la République les l'autre côté Boli Misanga ba combattant to bandaka koloba na Augustin Kabuya tango zolo ba Kabila za moto bien lelo Kabila moto bien siko komi ko zonga na makanisa ba combattant toloba kango bien accord oyo to signé biso na FCC accord wana biso ba combattant to sepela na ngote libala biso lolingi te toyoka lisusu makambo ya nyungu Kabila Tshisekedi azwa Kabila akende na ye kutika Yesu kiwambi biso tolingi lisusu te ancien président azala esika otozali FCC wana na kashi surtout FCC na lingi tolingi koyoka yango lisusu te mariage ekata na biso population to se décider libale kufa ya bana même 20 ekufaka oyo ya biso oyo ekufa libela na libela azoka soni apesa biso ba combattant autorisation armée okende tikingakati eza musika te akende tozungi se malembe tina Tanzanie azali Tanzanie azali munyamulenge akende suka zwaki chance ya kurenye na Congo esili na ye azonga malembe atikila biso Congo FCC ekufa toza nango besoin impere kufanga est-ce que FCC na kamwa parti na bango ya 97 ya lobi et peut résister tilelo UDPS ezali parti ya kala tilelo ezo résister ata Tshisekedi azate
Tshisekedi mususu pe akopima tolingi te Kabila tomona ye na miso même na manifestation tomona ye te na miso ase caché problème na ngai yango wana tolingi tomona ye te mais kasi na mboka ndaza sécurité mo ndenge ni pardon mo ndenge ni oh eza mboka na ye te papa eza mboka na ye te soki azala wana kanisi na yebi te so chemise na lingana longola ngo to simbani na maboko kande toza nango bana na biso balingi kotanga sikoyo na ofele yo mutu mosusu oya na ba désordre wana kopesa ba désordre tolingi yango te tolingi yango te tolingi bajeni jao bazwa misala bavanda kima babala bazala azwa mutu na ye akende na ye soki wapi akwaka ye soki wapi Kabila alinyazwa musapina yako tabiso na lisu ye biso tokoyoka tokoyoka kaka président de la république Fati kingakati tokopota tina kingakati kuna tokopata libala ya FCC na kashabu libala ya FCC na kashabu sasa ya nzambe yende Kabila kokende pata kotikala pa nzambe ne mtatu tokoboma Kabila na moko tokoboma Kabila na moko Zaidi